Bonjour, Balandia Libanga TV, bisika nyoso bozolanda biso na monde entier. Na boze belé ya kolanda chaîne na biso Libanga TV. Na pesi bino bambote bisika bozali. Na pesi ba o bazali na étranger balanda souvent chaîne na biso Libanga TV. Ba o bazali na Congo baza olanda chaîne na biso Libanga TV. Eza moko ya bino journaliste na bino. Wa yesika na kati ya Libanga TV. Aza kolekisa bino ba actualité eza le kana monde entier. Aza ko pesa bino ba information ebele. Boko kama tele oso bo moninga na actualité, bo moninga na ba info makambo ebele eza journaliste bino ayesika kati ya Libanga TV. Ya on a pesi bino bambote bisika bozali pona kolanda émission na biso kati ya chaîne na biso Libanga TV. Naza kinga mokote na simananga inaza na boss na biso. Cordon na biso papa Daf, bisika zali na pesi mbote mingi na mama Betty, bisika zali na mwana na pesi mbote mingi. Bisika nyonso bazali kolanda ngai journaliste na bango o ba formé o ba kolisi na pesi bango mbote mingi. Équipe technique mobimba o bazana na sima émission na ngai lelo na pesi bino ba mbote mingi. Invité na biso mkola lelo na bombi bino ba surprise belé. Donc moi nango akoti na kati ya makambu, akoti pe na makambu minene donc na memeli bino journaliste na biso ayebani mingi, nemika misu boye bakaye bolanda kaye déjà, mais lelo na invité na kati ya chaîne na biso ya Libanga TV pour to mekampe ko partager na ye to mekampe ko solo la mukie na ye. Mama Betty mbote. Voilà, mbote Judith toi. Donc, j'ai dit, tu as la naturelle, parce qu'on a bâti la surnaturelle. Donc, le beauté sans hydroguinone, malgré que ce soit bêtiment, c'est parce que vraiment, c'est dans le sang. Mais, lui, tu es so rosa pembe, rosa mabe, non, rosa pepe moi qui toko, rosa pe mouindo, rosa pe qui toko. Donc, voilà, merci beaucoup d'invitation. Je suis là, je suis disponible. Donc, on a eu à répondre à ma question au Tunanga. Mais avant tout, permettez bon, moi d'abord saluer l'ingénieur Dave Moubama, donc boss Nayo, Libanga TV, Canal Future One, journaliste Nyon Sobabi, Libanga TV, Canal Future One, Tobenga Rango, école de formation. Pour awa, journaliste batumusus bayakati. Donc, pour moi, papa dava formaka, oyaye, abimi, c'est ce qu'on a chaîne aussi comme convier bango. Donc, école de formation. N'a pas si vraiment gros bisous, en tout cas, l'ingénieur Dave Moubama ainsi que notre fille Joyce Daveline. En tout cas, salutations, c'est à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, John Lubila l'exceptionnel, et puis ma belle, la joie de Pichou Nanakati à France. En tout cas, de gros bisous à vous tous. Naza invité, il y a Judith Ntoa. Bon soutenir, il y a pas la journaliste sika. Donc, ayena ba moto nae, donc bo pese ba confiance, bo pese biso ba betima sengu. Donc, bon, ça l'a jamais déçu. Vraiment, merci. Si je n'habite pas tout le monde, Maman Betty, actualité l'ambition est sur Mama Epela. Mama Epela nebi ki oyebiye mingi oume la kata musala oyo yebiye comment ajouer na ba théâtre na ye. Mais nazo comprendre te tozo mona panzani na ba net, na ba réseaux sociaux, na ba téléphone, même si tozo ka na matoi na biso moko ko Mama Epela babwa kele sous maladie. Au juste ezanini. Pourquoi kaka Mama Epela toyebite tellement yo zali yaya ou vous mettez la carte à ma solo lango ko sona biso muketo eba au juste ezali nini pona Mama Epela kakaye ezali nini yango na invité ki yo grand journaliste na biso ya kati ya Libanga TV o mekampe ko expliquer na biso toyebite na bandeko bazali banda ba eba mpe Mama Epela au juste ezali nini. Voilà, en tout cas, merci pour la question. Ngapé, Nazaki, surprise. Nathalie Kande, Zarala, Internet, Netoko Taka, Natala Bonamoni, oh,
maman epela babwakele mbasu pour la 3e fois bamsuku to bio maman epela kufi tout bakomi de ko souhaiter paix à son âme et condoléances le plus attristé à sa famille biologique. Oh, n'abu jamais faut na landi l'information na source parce que journaliste dans moto avant na alobalika faut landi la non information et cause à rumeur jamais yoko comme son information tant que ça na profité donc avant comme son information faut landi la yango est-ce que ça vrai makamo bazolo bato eza nango archifo na landi la kango na koti penza na meko benga pe batu et puis ba équipe na biso mobimbo bazala ki sur terrain bazwa ki image banda mame pelazala ki na ndaku ti ake église babone pona ke na hôpital ndena yo confirmer que non mame pela aza souffrante Aza vivante, mais Aza souffrante. Ma mère Pela n'est pas morte. Pour la bateau bozo publier na ba réseaux sociaux. Ma mère Pela koufi non, ma mère Pela koufite mais Aza de souffrante. Toé bibi sonyon so babwa kelie mbasu. Mais ça me fait mal au cœur, Judith, toi. Comment na maman au modèle azo souffrir na mbasu. Vraiment. Ngana bela malade wana te mais bateau ba bela yango na meka un peu ko solo na bango ndenge ba yo kaka. Oka douleur moko insupportable. Douleur moko vraiment. Donc, oh mon akobi yango muto abwakeli muninga nembaso ezaka bomi siko ngai moko na tali modèle maman zo souffrir pour la 3e fois qu'on a mis tuninga bi yango bolibo ba mama pela asali bino nini mais na sali ba analyse na bi non ezaka jalousie. Et ça jalousie à part la jalousie et l'homme sous ezate bon maman o asala musane bien ngana ebi mame pela na lemba bon ngana moi na lemba ne grandi na lemba na avenue qui mafiki na lemba terminus mame pela ndo foutela wana avant akende kingabwa na yebaka maman wana omona maman mon gentil so leki opese mbote bonjour mame pela ah bonjour do ya yebaka te o mwana o leki o yaya do azwa bango biso nyoso ka bien mona bo seka miso eh maman journaliste yo ben sa ngane émission na hote yo ka pinga mère yo pour la phone o yamba yo ben moi ko sekane ki comédie tina bo moto boazala nangu donc c'est une bonne maman bien que na fréquenté penza trotter mais na yebie po tobano zane ba côté moko de folie ko pesi bambote et puis nandenge ka sala théâtre na yo comprendre que c'est de la jalousie bande ko bo sala bongo bo tike zama be makasi. Voilà. Merci maman Betty pour la réponse. Non mais ebisinga eza jalousie. Basala ba théâtre mingi baza e belé. Et pourquoi kaka mame pela? Ba homme sous ba yeba ntobo kotanga ba komo ba bokela ba maladie te. Et pourquoi? Mais ouais maman epela maman Betty. Nazo kata yo penza po olobi pourquoi ka mame to ba pe pourquoi ka Charlie vit de loin. Pour vivre de loin pe pour la 4e fois battre les poisons. Écoute bon rétablissement il y a de loin azan na kati ya Afrique du Sud, tout le monde déjà que santé na comme déjà ko s'améliorer, comme déjà ko récupérer na moni même abunze comme ozonga libumu pe comme ozonga déjà en tout cas gloire à Dieu pour y pour la 4e fois battre les poisons. Donc tout le bapé pourquoi kaka vie de loin pourquoi kaka mame pela donc ezaka ande mutema mabe ya batu omoni Judith au côté monde osika ma chère je te conseillerais une chose ça a vie de prière. Au moins musala oyo biso abeti ma sengso to bandango 12 ans na musala oyo 6 ans na monde ya internet nzamba zo protéger biso parce que to maboko pembe et en plus de cela tozo sambela to ebi Jésus Christ de Nazareth 2 fois au ken église musala nzamba bonde pour na osenga protection nzambe sans cela yaya mutumsu asepela na ona yo to sala elo côté obima pena mobali na yete au finga ete kanenga mona koleka na télévision tu parles bien ozola ta bien mona kaka et c'est pelicité à la posaka a éliminer na mokilio yango mona ba boaka mo ba mbasu ba wata ba poison alors soko za na nzambe ndenzamba ko épargner yo donc ils appellent conseil na pesi yo hosa musala oyo banzongo sika sambelaka koyaka kaka ngulu tenta bantabate vraiment merci maman Betty mais totalipe na kata makambango. L'autre fois natala ki mame pela na kati église na mboko tanga kombo ba telemisa ki emba sezaki te sili mais bazo ebisa biso susu ye peut-être to bona biso ko ba kota ba place mususu bien mibala ba tout bien nini te donc to boina biso koloba ebele ponga moko naza témoin ya au monde que na mona ki na chaîne moko à télévisé mbasune ya kalawana et lelo ba ebisa biso que non a commis vraiment malamuté faut emo peut-être à mitala.
Et c'est jalousie. Pourquoi la jalousie? Maman me soutient au karaté. Kaka est toujours ma mépela. Le lombasu, le bimbasu. Encore comme tala na nute. Pas ça maman n'est pas de pour naza mouké na ba théâtre non maman Betty. Voilà, en tout cas, ils appellent une bonne idée au PC ma mère pela pas mitala pourquoi car ba oboa que la ekaka ngala naki imagine ya oloba même pendant oloba boy papa dave parola sama image oloba bi pourquoi kaka yeye moko mitu na nzamba oye bata sali mokili nini pourquoi kaka ma mère pela asali nini eloko nini ngo pe oya malunga bomona kana vina ye ko boa kelemba subo bomai azana ngo pété mais ngai na oloba jalousie pourquoi parce que na oloba troisième fois ngo batelier babwa kilemba suana mame pela sana ba vilate po mutu muso ko loba ke te na bwa kele bongo pona nini lokwa sana ba villa na eto récupérer ngo mame pela ko la mi tuka to récupérer rien du tout pour le moment mame pela na ka simple comédienne a luka mbongo na un petit rien o ya sala wana na théâtre et sungaka ye à survivre ainsi que na famille nae sikoyo tozomona bandeko bazolinga ba éliminer ye yo lobi awa peut-être bimaki na mibali ya batu bon wana moi je ne peux pas vraiment confirmer ça parce que na na preuve mon côté ye moko ndako yeba est-ce que muto azobwa kele mbasu azambanda nae muto azobwa kele mbasu asimba kelo ko muto azokelo ko mutu wana ye moko mutako yeba yango na basai na nzambe le ba olekisa ye na ba comment on dit na ba prière à confesser na ba délivrance tant à confesser mais on a yebi eza jalousie pour le monde de théâtre jalousie dans ma casse ma chérie et ça quand dans le monde de théâtre même dans le monde de la musique même dans le monde des médias net aux abos jalousie eza makasi moto musupe okoza obibana mobali na yete kaka nenga mona kayo asepela na yote akoza pa bwakeli ombasu alors cependant no makila pété ezuyo so dans makila makase que nzamba o protéger yo ata ba bwaki 1000 mbasu ata ba te 1000 poisons et kozwa yote kozala jamais atteint donc c'est un peu dans ce sens là et ça un conseil na koko pesa na bandeko bozwaka vraiment musala ya ko éliminer mutu donc botana nanu te mama ya batu yaya batu leki ya batu koko ya batu o nzama tina mokili na ba mission na ba objectif nanu aboutir na ngote yo lingo bomai o bomai sko po ozwa nini en tout cas tozana motema ya bonzambe ba o basala ka bongo botika ezama la mote sko calculer pas so mama pela o mona so so ezaki yo so ezaki en tout cas eza le romoko ya mabe makasi parce que ba o signaler to comme na suka na profiter pe na pesa bambote nanga mais avant bambote na loba moi liba suka mot de la fin maman Betty voilà mot de la fin nanga eza juste fondation Betty Masengu eza ko se préparer pour en remettre ba fourniture scolaire na ba orphelin en tout cas tous en besoin ba soutien na bino ba prière na bino pour ça biso ba conseil na bino en besoin comme un membre partenaire il y a fondation Betty Masengu donateur en tout cas la porte est grandement ouverte. Nous avons besoin de vos soutiens et Nzamba Rosanga Teko Pambola Bino, mon numéro le plus 243 89 95 32 048 00243 89 95 32 048 so komenga na WhatsApp okozwanga soit na Facebook Betty Masengu okozwanga même na email na biso fondation Betty Masengu okozwa biso en tout cas que Dieu vous bénisse tous merci na la joie Amado Pichuna na kata France champion Kayembe na Kenya Blaise Kava na Kenya bisous à ma maman chérie maman Katiba qui sa handicap en tout cas salutations aussi na John Loubi à l'exceptionnel depuis les États-Unis Tommy na kata Londres et Serge Julie Mindele na Suisse. Merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. En tout cas, bisous à tout le monde. Bon s'abonner mingi na Libanga Télévision. Bon ça ba émission bien ba journaliste bien beau soutenir pe Judith toi au penza aina moupe pasika. Merci beaucoup en tout cas et bonne chance merci maman vraiment. Vraiment to comme na souk actualité na biso wana tozaki na invité na biso ya journaliste Mboka Oyo Betty Masengu na pesi mingi vraiment mbote na balance nanga onyo so uti kolanda biso na Libanga TV et na pesi mbote nanga ina cordon nanga wa sali kelelo vraiment boyo kanga bomo nanga et la naturelle vraiment Judith toi katia Libanga TV balance nanga so uti kolanda na étranger na mboka na biso a Congo na pesi bino bambote ya mingi na bosa nte famille nanga nyonso vraiment bisika bozali famille toi wana moni Marvelotte toi Melkin toi et Jeff toi sans oublier ma maman que j'aime beaucoup maman you vont me
tosali que lelo obimisi pe mwana na yo moko ya mwasi ola akomi pe vraiment koloba na mikili misusu batu misusu bakokomeka pe koyoka bango mama Séraphine et na pesi sumbote na équipe na mobimba o bazalaki na biso pour l'actualité lelo. En tout cas tokutani na prochain numéro. Merci beaucoup et bye bye. Bye.